Moi, non, Davina a pas manqué si la bisalu, ko tenir ba propos moko ya koloba mabe ya makasi, ko benga ekisita, si la arobota kate, azaki sita, azaki zengi, na ebite yo leki ya sila. Te erozota la on a nous, c'est ça le point de vue là. Na autant les locaux on a. Je comprends pas. Moutoise inférieur à si la bisalu. Na tout. Vous comprenez? Na tout. Mais à l'équipe, azo cracher les serres na biso. Azo finga oza yaya na biso. Na katina nous ya ndenge ya simba. Et nous tous on est là, on est en train de regarder ça. Tout le monde est normal. Mais non. Parce que on dit que la campagne va déstabiliser les mois na simba. O azo tombo la bende les drapeaux ya simba. Si la bissa dans serre na biso. Déjà Davina koki ko oser même pas ko koma na niveau na ye parce que Davina za non na niveau ya ba nebele ba leki ya silate. OK. Na ndenge théâtre. Vous comprenez? Donc elle ne peut pas toucher à Sila. Pour avant de toucher Sila, à quel niveau? Vous comprenez? Na ndenge simba wana ba leki on a le belé. Je refuse à citer ba combo. Misu bazana ba leki ya Sila ba leki na succès. Ba sali ba carrière à danger. Oh Davina no asali yango te. Mais ce que comment ba leki wana boza silencieux, bo vandi pendant que leki moko a manqué si la bissa le respect. Oh l'aime chose na niveau silaté de tête aux pieds. Tant que la serre mususu. Tant que comme la ndeko mususu. Même comportement, même eloko. Ndebo temi bolobi. Hein? Parce que na yebi ki ba simba ba serre mususu a serre simbe telema. Ba simba batu mususu simbe telema balinga ba fingete balinga ba simbete. Vous comprenez? Mais pourquoi na si la bisalu vous faites rien? Mais ba bien ndenge na bino parce que moi na simba Gomez era finga rapé sila. Bokota kutu banga ba sala marche contre kutu pona sila. Te o moni mabe moko eza ba rési. Bota defana pas zalate yango Davina pas une peu excès des ailes wana. Kasi mabe yango wana o mabe bandaka na moko ekola 1 2 3. Ce que faut to 4 hémorragie oyo. Po biso no to fingi ba sera batuté. OK. Et ta ke bactère. Biso be to toto la ba sera ba groupe musuki toko. Vous comprenez? Toto li pe sera moko bona toto li pe sera moko. Mais éducation na biso te na ndenge ya simba. Mais ce que comment yo na niveau na yo na niveau na yo okendo telemi la serre na biso ya simba. Oyo osala honneur ya simba. O tombo la bende la simba fierté ya mutu roi président Lombe. Yo fingaye et biso total na miso. C'est très triste. Nangina lobela bandeko na nga simba. En tout cas, tous abisso tout simba. Simba za abisso. Mais bosil sabatu musu posa na ngote. Parce que ndé comme ta sko que comme eloko botanga ngo plan na te. Parce que comment ça abisso mabe. Pourtant tout le monde a pas plaisir le basu que na zamona simba za souci. Et comme nonsense. Surtout soit na que ça abisso parler. Surtout to bomana ya abisso parler. Entre biso na biso. Mais surtout au moment que mupaya mo abimi à côté, akomo finga ser na yebi que ba vraie famille zala tozina biso la biso nde to soit to tiki to corger na moto pour ça faire na biso. Mais bino bozui bo vandi bo se terre. Ba sala ndeti ba finga ser na bino, balinga ba kitande ti ser na bino o so nera théâtre lelo bo se terre mais biso ba rikilitanda oyo comme to zapi na makila simba comme si là je les reconnais ma sœur. Na ndenge théâtre apesanga ba opportunité apesanga ba chance accorgeanga pe na théâtre ba ki sapé implice. J'ai dit non, Davina tu n'as pas le droit à hôtel le bossu assi la bisal au fingaye. Comme biso to zana éducation au fingate ne pousse pas ba tutu ba commander mon abino. Yo posa ba fan, tika pe ba fan no batakenga. Et sili ba fan nga pe wa no défendre ngai. Voilà. Et sili mais que komi oboluka comédien baza yaya na leki est né na niveau musala pour abandoluka ko déranger ye et aussi propreté et luka pe ba comédien pe o balingaka yaya na to ba ko bima ba ko déranger pe bino po to yebi pe bino to pe masolo na bino to zape na makambo to fingi bino pe déranger bino mais biso to bité biso to abongote na image ya mam ceci là non na mona place finga te nga go finga te donc biso to abongote voilà. Pour les alliés barrésites, on les capte au déranger bateau. To tangi pe ba kombo na bango to fingi bango pe kande ba o finga mam ceci là. OK. Vous comprenez? Mais c'est à quoi bon? OK. À quoi bon? D'abord to repose Davina passer ni à otalo. Te yaza a mérité sous conseil te.
Yefa kutanaka nelo waloni. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makamambongo sala ngo awa. Namona kiaza aka lobi na yo twino sa nini? O eza chance à transfert. Ndena piembe onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te, c'est là on likamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Moni na filmo. Na biso awa. Ya, minute. O piso tsumu na pataja sa telefone. Biso ba est biso mbongo na nzela. Kama yeko tumelenga mbongo ya mwasi. Yena mandeko lelo kwa baraka. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makamba batanzela, botikela bato nzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misala ne Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Bazwa kaka. On sait jamais. Yama mimi. Tokiei. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la pote, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nion sur ba perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable pour so ma perruque na yo pour ciao robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre la uniforme. Donc, n'a pas like Savino, Oyo, et ma futa, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et ça pour teint clair, gamme différent, et ça caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème yama beaucoup ezali, crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, messieurs et dames, bonjour et bienvenue. Merci pour votre fidélité et attention. Avant de cesser jamais de manifester à mon égard, je suis Barézi Baza, messieurs les journalistes. Soif de vous informer, soif de vous servir. Merci à Martinez de celle qui est derrière la caméra. Merci également au couple Fikipo. Merci à maman Nathalie Fikipo
Motema Baba Paul Fikipo. Pour pas dire un grand merci à celle que j'appelle Madame Ria depuis Londres. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse pour tout. Merci également à Madame Mimi Ndoumé Mimi. Pourquoi pas penser également à Madame Christelle Lina, gros bisous à toi. Merci infiniment à Mère Boss Alima Kamara Yaba Alima. Je ne pourrais pas aussi remercier Rokia Kamara, gros bisous à toi. Yannick Chamba Gotson, Boss Amboka, deux comme toi n'existent pas. Merci à Julio Monamputu, Yahuguette Kamazi depuis le Canada. Et merci encore une fois de plus. D'abord, tout le monde, je risque la merveille très spéciale à toi, Willy Moucheni, l'unique et le véritable code mondial. Alors, aujourd'hui, je suis avec l'un des artistes comédiens, Bourreau de talent, Bourreau Lingaye, Pinza Akoloba bien, Akosoloba très bien. Alors, sur cette affaire, sur ce sujet, où est dérangé, tu es belé. Balé qui est belé, comédien est belé, il y a belé, mais sous le courage, il y a la TV, il y a dénoncé à ma baie. Monsieur peut baso banga point ni pour basoma bango bato lombo o basoma bango na moi quelque chose. Alors le nazane Eric litanda na sobo sepela na ya ro lubanga bien asa moko ya bano balika pe na école à groupe Simba na porter choix na ngepa na epoto sur na likambo ya ba manquement respect ko ça mais pas béné ya za leki aleka pe na kati ya Simba a travailler na bato belé nyonso toyebi à travailler na Ursule, à travailler na Sila, à travailler na bato belé au dans ce toyebi ya ba komboana. Mais ba rofinga ba ya mususu, ba leki ba rolo banini, ba leki ya Simba. Est-ce que ça a hypocrisie? Ba linga ka Sila te, toye bangwa. Fongo la biso, je dis déjà bonjour et bienvenue à Eric Litanda. Bonjour, messieurs les journalistes Barézi Baza. Bonne santé. Ouais, toujours base Tokos, nous sommes là. Depuis tonton des pigeons. Ouais, des pigeons toujours makambu, mais auto mopé ba obinga ngelo mo bobinga ngawana ezakabia wana. Les bonbons les tontons de voilà, ils ont ça qui toko makasi lokwago. Makasi. Les tontons de Zabakou. Voilà. Ils ont ça bien pourquoi parce que te babakouk peda na ninga Bible quoi. La ninga Bible tout se retrouver la ninga Bible. To bazobenga bongo zo la sanga maponga kimia. Voilà. Tonton les Zabakouk. Ah, Zambi na ngai. Donc ako kitoko hein. Tu la pesi vraiment Nzambe na nous. To pesi Nzambe lokumu mingi parce que bateli biso pesi biso pema. Na pesi babola toujours nde nazolo babola. Na pesi bango mbote bisika nyonso bazali na encourager bango na yebi ke héros boy bazana ba cop bazala ba wenze baza par-ci par-là bazobunda pour lobby avenir est à la meilleure. Voilà. Après na yeko pesa mam Cécile la Bisalo. Maman ya babakouk nyonso bambote na ye na souhaité ba bonne santé na souhaité babakouk nyonso ba bonne santé bambote pe na babakouk nyonso ba Hollanda biso de partout ba tout baza connecté na minute ba Hollanda biso boye en tout cas na pesi bino bambote na ba o balinganga na ba o balinganga te wana na pesi bongo bambote parce que za mokili ya bongo ba tout ba lingoka te c'est ça quoi. Voilà, merci beaucoup Eric le tonton de Zabakouk. En tout cas, je sais que le Zabakouk du monde entier, bazana et serment, bazana plaisir, baby que tonton la bango Eric Litanda a rolinga bango a se prendre la bango et puis bango peut adopter yo baby, bango mo be bango sage baby ozulu ba maman mo boya mo émission, les autres ça peut-être bien. Non mais au moni si tu les na TV boy ça ka te poto ça là ba tout plaisir. Tu les na TV, il y a des parents, il y a des responsables. Ils ont des docteurs, ils ont des avocats, ils ont des ingénieurs, ils ont des médecins, ils ont des vandi, ils ont des biso, ils ont des mayele. C'est que ceux qui ont commis koloba que attends, ils ont moi bien dans un peu sans Nzambe lokumu parce que sagesse boanye zara Nzambe. Voilà. Zara Nzambe. Moi pe mutu so atangi na mais otala bo moto ezati. Ako fungola munoko holoba batuni mais muto yo est-ce que zana bo moto. Ako sa mayele to yebi akatanga. Mais bon moto. Na bato pe balobaka français. Non, koloba français on dirait ils synonyme on a té. Koloba français à langue. Okuta mutu mususu totolo anglais obi Dieu a cause à boutounie boulem souper assisane pe na mususu humanité té. Vous comprendre? Oluki pe kati na ye. Ils s'appelle kati oluki pe kati de ba valeur moko ya kibomoto sorti peut-être on y a mat. Les gens battu sous babenga bon pe on a licencié gradué mais tali licencié ou qui tombe azo loba
ou regretter ma propos licencié. Vous comprenez? Donc il koloba français, koloba anglais, koloba langue ezanango teke kolakisa mutu aza mayele. Mayele la mutu ba bango na sagesse humaine. Vous comprenez? Parce que le roi Salomon a dit Nzambe, donne-moi la sagesse. Voilà. Et ça boigna. Et puis na boigna on a de ça la célébrité. Il y a roi Salomon. Mokili mobimbe comment ko solution pas na. Non seulement qu'à pose à roi, mais parce qu'il était sage. OK. Omoni ba homme sage ba ka vers bango. Voilà. Pour bazo ba solution na ba problème na bango. Voilà. Merci beaucoup Eric to kota la maman likambo na portail show na yo. Yo le kana groupe Simba au travail na bene belé. Exactement. Lelo to lali to la muki au ta internet to mo ndema mo kende. Moi non ya muki Davina Abwa ko manquer respect makasi. Et pas assis la Bissau, vous comprenez, toi là, Kinshasa. Normal. Là, après moi, on peut payer. Et tomber demoiselle ou quoi. D'accord. Vous avez la bénédiction. Voilà. Moi, non, Davina, après, qu'on manquait si la Bissau, qu'on tenir ma propos, mon corps, et ma paix, ma casse. Il y a un fanatique dans le réseau, mais qu'on y a un en public. Qu'on a un qui cite, il y a un milliardaire, il y a un compte à banque, il y a un bien à régie des eaux. Si la arobota kate azaki sita azaki zengi na ebite yo leki ya sila au travailler na Simba na boko tala leki moko boye en âge en carrière parce que ça va valeur à cela bisa donc na ebite er ozotala ngona nous peut ça point de vue na er na autant les loko na moni question ezo swanga penda ezo swanga pourquoi parce que si la bisalo azaka na leki Eric Litandate na ndenga Simba aza leki ka Eric Litandate ana leki baza ebele ba leki oyaye na ndenga art baza ebele vous comprendre na Simba nanu na Simba nanu je parle là na Simba parce que ngana bengaka ser na ngasi la bisalo ser par rapport ya alliance ya appartenance à place to uta Simba nde na bengaka ser na ngai ya Simba vous comprendre déjà ba biloko oyo ndeti na théâtre to quoi accepter na ngote na théâtre en général. Parce que dans le théâtre, il y a Ali. Vous comprenez? Dans le théâtre, tu portes des valeurs. Dans le théâtre, tu as des éducateurs. Il y a masse. Vous comprenez? Ça veut dire que tout ça peut quand même, ils ont un principe. Et moi, ils ont des principes, ils ont des normes, comme ils ont des désordres. Vous comprenez? Moi, je ne comprends pas comment Bakolo, d'abord, on a abandonné un andako na biso, malgré tout, biso to longwa, to kenda. Mais tout le monde a abandonné un andako. Je ne comprends pas. Moutoise inférieur à Sila Bissalo. Na tout. Vous comprenez? Na tout. Mais à l'équipe, à ce cracher les serres na biso. À ce finga oza yaya na biso. Na katina nous yandenge ya Simba. Et nous tous on est là, on est en train de regarder ça. Tout le monde est normal. Mais non. Parce que on dit que la campagne moko balinga ba déstabiliser des mois na Simba. O azo tombo la bende les drapeaux ya Simba. Et comment on peut se taire? Vous comprenez? On peut discuter moi avec Barési. Dans la famille, ça reste en famille. Et ça c'est que Barési pour discuter moi na voisin, ayo mankelinga ya respect. Merci. Vous comprenez? Et puis so balé qui tiki non ça se fait pas. Ça se fait pas parce que oyo Davina zo sala wana, ils ont manqué à respect à l'égard ya si la bisalu. Avant que tout non ba kuko baza ba fan, ba telema. Mais il faut pas sentir que les artistes, les collègues ici la Bissalou, les ici la Bissalou, télémi pour dire que non, tu peux pas le faire. Exemple, Mokwawa. Mon angai Eric Litanda, na ofinga ndeti mama bipendu. Na ofinga ndeti mama bipendu. Na ofinga ndeti président Elombe. Na ofinga le roi président Massassi, le roi président Bodo. Mais le monde théâtral ba mon anga fou. Baba mon Eric a lié libomé matin na mutu. Peu importe oyo Elombe Faustin Soukara ko salanga le président Elombe, le président Bodo, président Caleb, ba ko salanga Eric. Mais non, on a ko na audacité na leka na bando finge bona TV. Na bando lo ba propos Davina Zoloba. Vous comprenez? Théâtre ebutika ngate. Ebutika ngate. Si la bisalu lelo na kati ya monde théâtre, ba si la bisalu ba marqué génération génération presque tout et les lois existent mais c'est là président Lomba permettra aucun jour moi na moko ya mokie leki na Simba yo manqué mokolo non le baté soki Simba lelo franchement j'ai dit ça
non loba te bato ba comment mona Eric lobe la Simba non lobe la Simba parce que nga na yebi ba valeur à Simba voilà na yebi nde to vivant na Simba au moins que ba valeur encore qu'on perdre mais et bungi aucun moment tala na yebi so to vendre ba mam Cécile misal to vendre ba grande sœur rebelle wana na Simba et mo pe ba gaza biso ba degré mo boye ozaleki oko tomboka pe motali e oyaya vous comprenez biso zana ba réserve belé nani hôtel mapena liboso asila bisalo ndeti na Simba fingai nani et président zo courant atika ngweleki isakate to ba chef batika ngweleki isakate vous comprenez mais ce que ça m'étonne aujourd'hui barezi Eric Azani la musukuna na Simba te hein Eric il aime souper alekane na SBT de ba ba kenna luka rôle mais ba o ba leka kuna na SB avant Eric Bazali baleki ya Simba bazale belé baleka wana ba bénéfice pe na moi bolamu ya ser wana na yoka misu baleka na TV babite afuta biso ba kasha bien Eric yozo luka nga na leka déjà liboso na yoka na mona bango mais lelo siko muto yo so leka selo bolamu ozape mo na Simba bazo finga ye bongo bino tout bovandi ça veut dire c'est comme si vous liguez na mon wana c'est comme si vous en a cessé à makambo wana parce que la famille fait ça la claire fait ça la vie ma claire parce que si la biso dans ser na biso déjà Davina koki ko oser même pas ko koma na niveau na ye parce que Davina za non na ba niveau ya ba ne belé ba leki ya silate OK ba nenga théâtre niveau ya ba leki belé ya silate vous comprenez donc elle ne peut pas toucher à Sila. Pour avant de toucher Sila, à quel niveau? Vous comprenez? Nanenga Simba wana ba leki on a le belé je refuse à citer ba combo misu bazana ba leki ya Sila ba leki na succès. Ba sali ba carrière à danger. O Davina no asali yango te. Mais ce que comment ba leki wana boza silencieux, bo vandi pendant que leki moko a manqué Sila bisa le respect. Oh l'aime chose na niveau Sila te de tête aux pieds. Ko banda na mututi na makolo. Vous comprenez? Donc ça c'est quoi le lot tant que la serre mususu. Tant que comme la ndeko mususu. Même comportement, même eloko. Ndebo temi bolobi. Hein? Parce que na yebi ki ba Simba ba serre mususu a serre Simba telema. Ba Simba batu mususu a Simba telema balinga ba fingete, balinga ba Simbete. Vous comprenez? Mais pourquoi na Sila Bisalou vous faites rien? Bon c'est terre, mais biso Eric Tobi to ser terre te. Sila yem tazo fingi sabatu, c'est non bango. Na lobaki eloko moko toza ba artiste. Ba artiste toza na ba fan o ba yambaka biso. Fan wana betela ko maboko lelo, fan wana pa ko fingo lobi. Voilà. Na pesa nini moko simple. Oyebaki na époque lobeso. Pota. Lobeso binisa Congo. Mais tango ba kei ko sa lelo on a Bercy mwana. Public salani. Et bimisa lobeso le quoi? Même le public oh ya sepelisa kabini saki. Même le public wana ba moi na ngoi souye. Est-ce que nani artiste nini ça contrôle la foule, a contrôle la public na ye? Nani? Ba bio ba gérer ba fan. On gérer fan comment? O ba gérer ba fan te. On gérer bango comme na pesa déjà exemple belawa. Bande ko msuba finga na bana na ba papa ba nini mais aloba pena boye na pesa légende exemple non ya légende. Aloba bofinga mwana nga di Stone te a mwana ngai. Asala vidéo toté. Asala. Ba tika ofinga yi. Ba continue ofinga yi. Ba finga ki ezal eto monana. Vous comprenez? Aigle fali pour ton ce problème na mwana mwasi. Vous mona ba fani ba saleni. Ba finga ki o balingi ko finga mais azaki mwana star biologique. Azaki mwana no te ya groupe mais biologique nanu mwana na tata. Siko fali fala a dongola ba warrior tout. A suspendre bango po ba finga mwana mwasi. Non. Les fans ne contrôlent pas parce qu'on a ba fanité. Pour bango yo ba fingo lelo, lobika ba même fan yana ba obetelo maboko. Voilà. C'est comme ça on débat skota na rando na ba fanité. Pour biso to ande na posa na bango. Voilà. Vous comprenez? Ceux qui font na beti mesa otale loko na ko korja mon ndenge nini, lobi pona gagner ka ba fan wana. Poto yo ba bino pena tête ko za beso ba remarque ba fan. Bolo ba bongo. Oh, yango ça biso ba remarque. Poto bongisa. Exactement. Parce que bino boko mo so na so ba fan, on sait ba remarque on ba sala rater. Siko totika ngo. Siko si la ndeti asali ndeti nini. Ngani nga batindela ba vidéo oyo mam c'est si là a finga collègue ni comédien. OK. Na nga batindela ngo nana. So botindeli ngo nga pene Eric na okende na ça mam c'est si là te oyo ça gi mabe.
po na moni la vidéo no fingi collègue no comédien vous comprenez wana nga na monango mais ce que ezate za ba fan parce que yo tant ba fan bazo finga yo poza na ba fan na yo tika ba fan ba finga na ba fan na pe exemple mususwa to moni Jésus de Nuance Ferrego là le padre vous comprenez na vient na biso molo pour JDT bango ibale mana problème te Ferrego là bi frère na nga to lani ba chambre moko même ma JDT lobby mais bato bazo finga JDT za banane ba fan nit et ba golwa mais frère alobini to un problème te parce que frère alobani ba golwa tout bolongwe pour bo finga JDT aza frère to lani na chambre to lani ba chambre moko non on n'attaque pas ils sont qui déjà JDT fingi ba Ferrego là pour ba golwa ba finga non vous comprenez tout ça na ba limite to yeba pe loko moment nango pe to yango mais l'aime pe to maîtriser ngote to maîtriser ngote le to monaka ba sankara d'écoute ba blaze elema ba défendre ba star na bango vous comprenez au moins oh tout pas tout mais le tout monde a fait vient na biso bien piana na we ranson bazo lia place moko bazo yamba na place moko mais quand toi tu attaques directement ta sœur comme ça c'est au monde a fanité mais au monde a yo que yom toujours finga mais aucun moment na moni place sœur na ngasi la bisalu a fini ndeti davina na monyango na onte mais ba bien ndenge na bino parce que moi na Simba Gomez a finga rapesi là kokota kutu banga ba la marche contre kutu pona sila te omoni mabe moko eza ba rési on défend pas za te on davina pas une excès de zèle wana kasi mabe yango na mabe bandanga na moko ekola 1 2 3 siko photo 4 hémorragie oyo po biso no to fingi ba sera batute OK et tage bactère biso be to toto la ba sera ba groupe musuki toko aussi me Karine parla na toto lié kitoko vous comprenez na toto li pe sera moko na toto li pe sera moko mais éducation na biso te na ndenge ya Simba voilà pourquoi le éducation baby yo que ska ba sera na tout ba ba angelo ba sala biso ba ange ba tout biso te ba tout pe biso to za appelle lésé vous comprenez mais na ndenge ya éducation biso to na Simba je sais respecter sœur mususu na yebika ah wa zene nanga asali faux mais ah sœur to causer le taka Gabriel na ko tout Gabriel na ko tout bakata Eric mukolo nini na ko non somo parce que bakata dans bandi théâtre Eric lem so nguluma vous comprenez sœur na bakata na pese mbote to skuta na chaîne mobo ka moi mes ententes mobo c'est que na tomboka aza yoka a comprendre loko mukolo nini na okata AIO ya Eric atomboki nga pena téléphone na vana bila nyepo na bi o yaya donc assisi na bité sœur na saki bongo te mais so monyango bongo limbisa toujours kapé babilo mususu mais siko comment yo na niveau na yo na niveau na yo okendo telemi la sœur na biso ya Simba oyo sala honneur ya Simba o tombo la bende la Simba fierté ya mukilo wa président Lombe yo fingaye et biso total na misu c'est très triste nangina lobela bandeko na nga Simba. En tout cas, tous abisso tout Simba. Simba est abisso. Mais aussi le sabat nous suppose en côté. Parce qu'il y a des comme ta que comme le combo autant en planète. Parce que comment ça abisso mabé. Pourtant tout le monde a pas plaisir le basou que nous avons des associés. Et comme nonsense. Et ce qui n'a valeur mais comment commander nonsense. Et comment commander c'est le mot parce que ngai ezana sermo je dis devant la télé ici. Il y a un serment roté à tête, on a un monde qui est comédien, il y a tout tié, na tiki. Non. Non, fingé, non. Toya, to regarder. Surtout, soit na kesa biso parler. Surtout, bomana ya biso parler. Entre biso na biso. Mais surtout, au moment que moupaya, mon bimi à côté, à mon finga, serre na yebi que ma vraie famille, ah, tous une biso, la biso de soit, tiki, to corger non, moto. Pour ça faire na biso. Mais bino bozui, vous vendez, pour cette terre. Basala ndeti ba finga ser na bino balinga ba kitande ti ser na bino oso nera théâtre lelo bo ce terme biso ba Eric Litanda oyo comme tous api na makila Simba comme si là je les reconnais ma sœur na ndenge théâtre apesanga ba opportunité apesanga ba chance accorjanga pe na théâtre ba kisape implice j'ai dit non Davina tu n'as pas le droit à hôtel le bossu assis la bisal au fingaye. Comme biso to zana éducation ko finga te ne pousse pas ba tutu ba commander mon abino. Po to ebo finga to ko finga kitoko internet et c'est peli. Mais on le fait pas parce que nous on a appris des valeurs. Biso to ebo respecter batu. To yebi ba limite. To yebi éducation c'est quoi?
Parce que un mot bateau représentera ma famille, tu représentera ma place to bimeli. Surtout dans le théâtre, dans l'école to lekeli. Maintenant tant que ça ba acte au fin ça une famille na yo, l'éducation de base chez les parents. Et puis au fin ici dans l'école place au l'école na maboke. À l'école école. Je sais pas, non V12. Imaginez ce que V12 na mona ke muta ba verti. Muta ba valeur. Vous comprenez? Non na yoka na ba dégaté. Mais ce que comment yoko bi ça ba image abo ozongo wa tirama sao. Au mona pe bolé mususu na lo ba lo moko. Le musu yé pas so sala ngo pa sepeli sabato. Et là on a lo ba yango. Ça main noire té. On va ma main noire na sima de bo bombola lo ba on émission. Kabal moko ko. Kabal pe ko ki ko salema. Ouais. Balinga kaka mutu moko akende ko déranger si là po bango bazwa image o balinga ko latisa si là ke batu na ye ba fingaka parce que je veux na awa na linga lobelo mo mutu moko to linga ba toucher ser na ye ba toucher maman na ye à cette terre ba oya peka ba toucher yo na provoquer bango yo po ba vande na bango na ebité obimeli wapi o bando toucher bango c'est que ba tindi yo o toucher bango alors po bobimisa ser na biso to batu na ye batu mabe et qu'on s'appelle ba montage vous comprenez le solo pe ba faux compte ezalaka ben si ti muso go bima pe na ba faux compte ba finga ndeko wana yezo katsaka bato asila ba faux compte on a le droit ba bino mo pe ba comédien boza ba faux compte o pas dans ngo tendeni oh ko ba boete oh mais ko ça ba bilo existe ka ça faux compte nga biloko kuna nazarate ba biloko ba comédien muso yebi exactement oh aboyi ko bima mais obiga ba tebele ba radeti passez-moi les termes le roi ba lâche vous comprenez na lo bango belé na théâtre ndé tozana so na kena ngona hypocrisie comme amuke mon hypocrisie comme isumuke comme na niveau moi mabe toluka comme mususu vous comprenez avant dino awa mako fingolo na ndinga fantôme OK akomi bomba faux compte akia fingi to yepe mutu akende koyebisaka fi wana finga OK mais bato bazolo na makambo wana tozakakawa lo ba théâtre ngo ba clôture ngo bakanga mais so bakangité bino bato bozo lekaka kotinda mutu moko o azana niveau ya ser wana te boyebi pe kaza niveau nete mais a manqué respect mais o lobi ba go manquer respect ou regretter mais bato be ba biote bo ya ba finga ka belle vie nde ba finga esi la ba finga ete pona nini bato asila ba finga ka pe batu pona nini et tout mais bato asila nini ba lo non comédien ni nini o aya a pas si la finga ndeti ser nini OK bi boso na kana ba fan ya sila boso na ba ba fan wana yo kasi pe na ba fan ya belle vie ba fan ya sila ndezana total na ate to kana musique te ba gaulois na ba ya ba warrior ba kana ba musique te ba warrior msu ba rapper nzemba fero ekota nga ba ali ba gaulois msu pe ba nzemba falo pe ça va mane gaulois ba même fan yo si ba tondi sa ba stade to ezotonda wana bato wana ba uta bato sika ka bato moko donc ba yo kanaka au moins que ba warrior msu ba yo kapé ba musique affaire ba gaulois msu ba musique affaire ba fan surtout yo bunda na ba fan oye baté ba fan nini yo bunda na bango au juste vous comprenez et ça peut na bato o ba luka ba excité yo na mabe o lobi nango yebi ba po casser ba po casser zali ndem suna likamunyo so sala mais ninga yebisa bato bazana ba anonyme wana ba okotaka ba finga lem sunde ko na biso mwasi wana po yakanisaka ke eza ba fan ya ser na esi la bisalu po ya bimaka ya ko finga ser na biso bisalu boye ba ke o tu bozo sala wana mokili zo mona OK o tu bozo na kuku matoi na biso ezoyoka babi les mirons des oreilles voilà donc ezelo ko ba ventirté oye baté nani oyokanga nani omona nga voilà o tu bozo sala wana na kuku po na koluka ko manigasa ka eloko moko boye po boluka bo salir image ya sila bisalu pe ka pa bande koné ba comédien boye ba ke ko échouer et ko échouer parce que les murs ont des oreilles mais est-ce que mikolo théâtre wa côté ma pete po ba telemela mwana Davina na habité na loba ke lo moko ba rési na génération na biso na keke oyo na époque oyo mikolo belé to mona ka mukolo mais aza corrompu OK donc ma mikolo belé baza corrompu ba koma corrompu ba pesa ba tendance OK ba défa trop ba faiblesse belé talisama ba place mususu voilà et s'il si bon sens à ki mukolo parce que mukolo ezo wa mettre akufaka na prise na ye mettre akufaka na prise na ye mukolo faza bongo mukolo atazana mokate ateka kate
aotikalaka wana parce que ebi ke na mokolo lobi fona juger likambo moko epesanga tendance te okopprendre okabela ngai merci mais kokabela ngai te mpo lobi sosali mabe na lobelo te non 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 so eza bongo ozwa eloko nokee nango ozo comprendre so ozopesa ngai pesa ngai te koreconnaître ngai ndeko no mokolo papa naza yaya tout ça mbe pesa nga bongo mais soko bopesa nga mpo lobi napesaki yo mpo ana osala boye mpo ana otelemele te mokolo atikalaka mokolo parceke lelo toza na bakolo wana mpenza te ndeti ngai na remarka eloko wana bakolo mpenza oyo baotelema baza bamelie te balibre baza moke ndeti na mona na biso ya théâtre moke mpo so bazalaki mais si batelema ye makambo kala yawa mwa mobo moke amanke pauvre mama chako yawa mwa moke amanke bakolo ebele neti mama Thérèse ozo comprendre eza sens te. Voilà, merci beaucoup Eric Litanda. Toujours qui n'a vu lentement et sûrement déjà vers la fin de cette émission. Mais en gros, est-ce que ma camarade de Zokende, est-ce que tout le monde a dit que les gens peut-être n'ont mais noir bolingo peut-être ça soutient la théâtre de toi kala ke bolingo za na musalo. Ba resina lo bagé loko moko awa. To ça la guerre moko loyale. Voilà. Na kati ya guerre loyale ba fan ba tout anaka. Na ebite guerre loyale nde ba expliquer ba na ebite. Na kati ya guerre loyale ba fan ba tout anaka. Nde toyoka lisolo ba titre ba filmer ya mam ceci là. Toyoka ki justice, toyoki irréparable, toyoki loyauté. Ba fan na fan bazo lobela makambo na bango. Vous comprenez guerre moko loyale et puis bako tout en appel alongwa ya bino mabe ta ya bino bimaki wana za ba fan ba osala guerre moko loyale mais ce komi koko masiko ke bino bokomi olongo na capacité bokomo toucher ba artiste contre artiste bo monter contre artiste mususu et komi guerre mo olongo loyale et comme lo mususu bokomo luka ko nuire surtout bokomo luka ko nuire et ça bien té Nous comprenons. Voilà. Et ça bien été. Totika, même ceci la sala musala na ye. Totika yo pe sala ya yo. Mais to lukate to nuire ya muninga. Et beba non. Na lo bagi awa Beckham il faut la, Mbappé il faut la, Messi il faut la, Neymar il faut la pe sa couleur. Comprends? Voilà. Donc totika biloko wana. Guerre ça loyal, to so la loyal, to bundana loyal ya musala. Mais tout ce qui est biloko moko ou ils ont non ça c'est monter biloko ba mike ils ont ba biloko ba mike so za léser la moto za léser yé la yé lobé la yé côté gauche droite so fanatique léser soit na yé moko fan chate ke oh zela o mona ndeko na finga yo do yeli o moninga na boy comédien non ya na asime ba popo na ngai na TV voilà so léser yo yé Eric lobé langa vous comprenez que Lukato qui est de gauche et droite, l'obélanga po, bah tout ça qu'on le canapé fait, on le belanga et comme ça na oh moi non on a affaire té, na monde a déjà que ça batubo batindi. Pour Eric il y a yemoko na maramnaï. Vous comprenez? So ça la pour ça affaire Eric. Il est là affaire au botetan Eric et Simbate il est la TV direct. Vous comprenez? Voilà. Donc il y a que ceux qui sont fans Eric na fina yo mo fin Eric. Oh, c'est pourtant un fan. Voilà. Yo posa ba fan tika pe ba fan no batakenga esili ba fan nga pe wa no défendre ngai voilà esili mais ke komi oboluka comédien baza yaya na leki ene na niveau musala po abanduluka ko déranger ye et ça propreté et luka pe ba comédien pe o balingaka yaya na to ba ko bima ba ko déranger pe bino po to yebi pe bino to pe masolo na bino to zape na makambo to fingi bino pe déranger bino mais biso to bité biso to abongoté na image ya mam ceci là non na mona place afinga te nga go finga te donc biso to abongoté voilà po ezali ba résultat ko le kapé to bando déranger bato to tangi pe ba kombo na bango to fingi bango pe kande ba finga mam ceci là OK vous comprendre mais c'est à quoi bon OK à quoi bon na to repose ça Davina conseil ni a otalo te ya za a mérité sous conseil te ye fakuta na kana elo waloni. OK. Vous comprenez? Oh, tout au long de la scène à moi, ils ont pour ça c'est un pour ça conseil à se ressaisir. Parce que kobo tate obi ba ça va avancer na vie hein. Na ngina beta li solo moko awa. Ya Job eza biblique.
je ba bota bana ta la richesse mais tant nzamba kombola kiango atikala maboko pamba mais comme garda ki bonne attitude nzamba restaura ki matikala ka maboko pamba na mwasi alobi finga nzambe ozo comprendre obote ya finalité vite kobote ya bonheur ya vite nga moni bana o ba mama ba bota mais dégâts au finga maman dégâts on dit ma maman neto on dit matin à celle sa maman n'était mais batu musunde ba osala bonheur ya maman na ye o comprendre bano ya bota te ba osala bonheur ya maman na ye ko leka bano ya bota tu comprends la histoire et lelo ko finga mutu bongo te maman ke ba même so bota attention vieux ça compliqué bato ba ko sunga otala pena mo no ngana bota olela vieux compliqué mais là mso mutu yo fingi wana bato ba osala bonheur ne a regretter banate. C'est ça l'essentiel. Vraiment. Voilà, merci beaucoup, faute du temps. Et puis, donc il y a besoin d'un chute. Mais même indiscipliné sexuel peut baser à Moussala par rapport à Nîmes. Tout une d'accord. Non, c'est pas calculé par rapport à Yamoutou. J'ai dit nous les comédiens, Nangana Kati, nous sommes des indisciplinés sexuels. Parce qu'il y a des conséquences aujourd'hui. Vous comprenez? La sexualité, c'est l'autre blague dans côté. Il faut être discipliné sexuellement. Parce qu'il y a place où lioué zali. Il y a place où mabé zali. Il y a place où babilo belé musique zali. Alors quand tu es indiscipliné sexuellement, mais tu es exposé en tout. En tout. Vous comprenez? En tout. Les aranzala, surtout aux arana soif, mais bon maraté. Damas ne so lié au kufa mais ceux qui ont celle no makambango te anzoto odaye note odaye so na beti mon na sala ngote na odaye ta mais bato be balelango fort yonde na bengi biso ba indiscipliné alors que ba artiste ba star ne balingaka bazala star azaka discipliné sexuellement star jamais star moko indiscipliné sexuel abima abima zakate au moins on a gloire à Messie, succès Messie en ango. Et à blague te voit en amont Simon quoi. Baresi, na yebso que ya blague te voit en amont Simon. Vous comprenez? Donc c'est ça. On dit que nous les artistes et comédiens, on est les indisciplinés sexuels. Et puis nous tali bo sauter bande go bele ba betango déjà vente. O abimaka na sero abimana ba maman ba je le betamaka déjà. Boyo toucha te. Ba bi sero wana ba doka ngama na ba bi olia. Ah, te faux. Oliate? Ouais. Nana e bagabilo on aliaka. Maboko pembe. Bale kaka siba tuta. Tala. Bale omanga ndela ba makambo na sima kango. Naliate. Oliate. Nzambe la zomona. C'est wana penja. Te. Na masa ba doka solo fo ba bela lela. Kasi bazalaka toujours bongo ba faible en esprit. Bango ba comme ba zo ba indiscipliné sexuel ba mona mutu to azande ngwana. Comment comment na sa ba kasi e ko molia. Ouais, sur ba indiscipliné sexuel. Sur sert à ko témoigner pe que tu as grande ta discipline. Côté Magambouana. Donc, une grande discipline. Voilà. Il faut que tu aller. Papa Nangaï. Papa Nanga. Nana Monsi Nangaï. Oh, mais dans la Monsi Nanga, dans la place Naliaka. Ah, ok. Vous comprenez, dans la place Naliaka. Théâtre. Dans devant la télé, dans le bas. Théâtre. Et puis, dans la discipline. Si tu as un théâtre, na combo Eric et pas ba serre et belé, parce que tu as une discipline. Aliate. Bon, par contre, tantôt, mais il faut permettre des tentations qu'il saute. Parce qu'on a la capacité. Mais quand tenter, il y a un angougagati. On s'en a boya. Mango, Bible, fouille. Kima. Au gars, au nom de Jésus, Poyoka. Kima, Pakata. Affaire à la Kima Gabarezi. Au bateau, Boya, le baga Keboka, c'est là, on a Zoya. Ibela. Vraiment. Voilà, merci beaucoup Eric. Comme la mission d'Asuka, l'invité au Kolobani, Badios, on la Luana, mot de la fin et puis moi Badi. Ngana Oloba Boye, théâtre, ils ont Moussala na bisoto bomangote. Théâtre, ils ont cop na bisoto bomangote, s'il vous plaît. Toko kinyo soto koko sala, mais to bate là où ils ont théâtre, art, ils ont wenze na biso. On est bateau tout ça la valeur, tous les éducateurs ya masse. Peu importe la guerre de Rosanango, on doit éduquer toujours nos fans. On doit éduquer massivement. On doit respecter Moussa Nabi. Levons les choses, c'est ce qui est bien. Tu bon théâtre, tu battes la théâtre, tu battes la icône, tu battes la artiste, tu battes la Moussa Lotopona. Moi de la fin, on a enseigné na biso tu yangwana, qui mieux dans la banda qu'on a mis ma batu.
Ma dédicace, oyo tout na lobby awa na yebi ke tout le monde bako sepela nango te. Mais na yebi ke bato ba na bongo, ba na boanya bako sepela nango mingi. Comprendre? Donc na pesi mbote na tout le monde, mokili mobimba. Na ba comédien tout, donc qui ba mbote na biso. Bon des pigeons. Des pigeons toujours. Ma selon de toso laki. Tozo zela ba soutien, pe tozo mona déjà moi ba appel 2 3. Donc d'ici là kuto ko assister na moi reprise à tournage yango. Voilà. Bengi so batba mona pena ke to loba pambate. To bete porte pambate, ça yango to sa musala. Donc d'ici là nazo talaga calendrier pour na relancer moi finissage à Souka et puis yo barezo aux apena témoin. Voilà. Aux apena témoin. Bon moi mais barezi eloko ngo asengaki yango pena o sela musala. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui messieurs et dames. D'ici là restez connectés na boto la Eric mon micro. Voilà, merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous avons en passant à expliquer parce que il n'y a pas d'amour à Simba. Les Kakuna, Baro s'acharner contre Yamoko. Alors, Baro Balek à Simba, pourquoi pas Baro Téléma? Pour le moment, la hypocrisie, place de Zoro-Wuta. Balek Belé, les capes de SB, Bafuta Mino bien, mais Bofandi, Bokangimi Noko. Pour la Chaya, Moussouke Bolinga, mais bon, Ibake, Yayawana, Azalamo, na Simba direct. À Wuta, place à Wuta pour Aya Simba. Mais si nous avons na Simba. Donc, il ça la passe pour la hypocrisie. Pour un Saratola, à Fingaka. Si la journée nuit, tout le monde a un restaurant Belleville, à Tché Micro, na 6 ans d'anniversaire. Bon, on le battra que Batoisi la ne ba Fingaka. Ça va Fingaka si la journée nuit. À Zarana, na Belleville. Portez-vous bien, bye bye. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Nada agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totiki lango FBT. Misala de Kazinjo. Koko che. Azui. Soki pa kuna bache. Tozui. Baswa kaka. On sait jamais. Ya mami. Toki. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus.
Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse, salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectueuses. Vous avez la pote, vous avez besoin de ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, Trocha numéro 9 on a scène, on a abonné de Rolex à ma perruque, on a bon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ma coupe ya Milai. Vanessa Airwig, Aza on a la prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, je nanga au sol à canine pour atteindre la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et ma futa, ou ngamukona sailaka, et telisaka, et ça pour na teint clair, bagam, différents, et ça caramel, métis, chocolat. Pour maintenir caca, ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt.